Amis, bonsoir. Léon Langato mega solo là sur le sujet moi les réseaux sociaux les kilanga par rapport à votre comportement sous. Comment imaginer que mutu o bogo année na mon évoluer année peut-être si kamoko a koki ko ça la Facebook mo ya lokuta po abanda ofinga yo. Ezaki ndoki ya liboso papa. Ezaki ndoki ya liboso maman. Ennemi à congolais aza congolais. Tout changer dans le bizarre. Peut-être vidéo mais kako conscientiser votre mususu. Maman, papa, yo ozala bien na mutu, osekisaka ye na mo inzoka okoma premier fiti na ye, osala Facebook à lokuta pour fingaka ye. Après na sima, oyepe na photo mususu, otie j'aime, c'est la première sorcellerie. Deuxième point, on a ngete mekako beta c'était pourquoi batu mususu baye ko kota na combat, ba BBC formé à combat. Pour des gens qui me connaissent, je pense qu'on a 2011, banda 2011, tant que banda à combat, ngam nazaki animateur. Il y a des gens qui vont ma photo dans le c'est moi qui animé, ma marche, ma rebelle. J'étais motivé à 100%. Via nanga Armand Tungulu paix à son âme, à ce que Zalaga encore témoigner. To banda idéologie on a banda kala. Mais à un certain moment, n'allez comprendre que batu mingi ba komi wana na cadre ya kanda. Bakomi wana na cadre ya kikuluna, bakomi ko bebisa sens ya combat, bakomi ko mélanger, ba combattant nyonso na ba combattant ba sala ba désordre. Alors pour nanga, conseil nanga et uzala moko kaka. O na osenga na ba responsable o ya combat, o ba sala combat lutte et noble, o ba bata marate par exemple Starleta, a celle à Facebook na ya solo, a bata marate na Facebook à lokuta, Zorobabel, a sala ka comment dirais-je, à celle à Facebook il y a solo à changer à ça la faux profiter comment dirais-je baza moi belé ba yuyu mutumo si ba tu baza moi belé on a yebi ba odombo ba te belé o ba ça la Facebook na bonga solo bon meka ko recycler un peu certains combattants o bazo bebi sabino idéologie wana eza susu ba combattant te ba komi ba kuluna ba komi ko mélanger bino sur ba l'ingénieur et pourtant so omoni ba combattant solo on est en tout temps ba kombo ba magali lo mama ozomona ke bato ba sala ka combat na bona ndenga solo pardon bo sala réunion bo recycler boyeba qui est combattant et qui est kuluna parce que les lots ceux qui bato musu ba comme sala buzo ba na kombo ba combattant et bazo mélanger ba combattant ceci comment et pourtant ceux qui ba combattant mais les lots peut-être mboka wana essayer kenda baye ko la kisa biso idéologie toye koyemba to sala banzembo ngala sala banzembo ebele ngai na parlophone na lala na se bambila betanga mbila na lala na kasho na sala na lala na garde à vue donc makambo belé mais eloko yaka olembisanga na dernière minute tant na moni bato mususu bazala na biso na ba marche wana mais chaque mois bazara bambongo na bango pour ba pesa la information mutu musu aoya na pareil photo zo kanga ba photo azotinda bata DGM. Alors chers combattants, chers compatriotes, na osenga bosala recyclage botala qui peut être combattant, qui peut être kuluna et qui peut être délinquant. Voilà pour sikoyo combat et comme ba comme benga ta ba voyou wana. Et pourtant, 2011, tant aux années, Jano Kabouya, Starleta, Zorobibel, Henri Bokole, te belé, on entend à Combo Makambo, Zaratena, Armand Tungulu. Alors, s'il vous plaît, bossa la recyclage, bossa qui peut être appelé combattant et qui peut être appelé délinquant et qui peut être appelé Kuluna. Autant Mahamsou Bazo Salon au nom de combattant. Ils ont mis détruire l'image. Hein? Donc, na osenga na bino bosala recyclage wana et parmi ba combattants mususu ya lokuta bango ba comment osala ba faux Facebook pour ba finga ba tuna kombo et ba proferaka ba menace inutile. Alors s'il vous plaît, bosala réunion méga réunion oyo osala de façon à ce que bo recycler botala nani ya robenga combattant ou bien bosala brigade moko entre vous les combattants oyo osala mabe na kombo ba combattant pour réprimander ou bien bloquer les sanctions. Donc il y a on a sengi yango wana et en plus la petit message pour les faibles, les fanatiques à bateau, les finga à bateau gratuitement. Bon limbate. Neti oba finga nga, so ko fingi nonga, so quand c'est non bloqué, na bloqué ote au rosala kawana. Et nga on continue ko mener vie nanga tranquillement en paix. Gare à toi. Donc message de ka ngwana bo ba combattant ba recycler, ba ça la recyclage po na kati ba combattant ba kulu na ba koti, ba brigand ba koti, des voleurs ba koti tala, bozo beta mutu bozu mbongo na poche.
Bozo beto au nom de qui? Il y a un combattant. Nandimite que Starlet a koki au zambonga mutu parce que c'est un responsable. Nandimite que Magali Lomana a comme le mama a koki au sala bonga beta mutu azwa nanyo. Nandimite que sans béton a koki au sala bongo. Baganga kabaloba basa activité so. Nandimite que Bokechu Wayambo. Na commandant so bakoki ko beta mutu ba iba mbongo parce que c'est des gens responsables. Alors bosala réunion bo recycler ba combattant. Tout le monde ne peut pas être appelé combattant. Tobanda on a 2011 na poto oyo na sala banzembo na yemba na ndenge à un moment on a encore retrouvé la photo dans la DGM, ça c'est pas important, mais le plus important c'est qu'il message un peu comment le ba yebi que mboka nga kende grâce à ba combattant mboka ezonga. Alors bon continuer combat juste et juste. Bon réciter ba combattant pour na kati wana ba shege ba koti ba kuluna ba koti ba voleur ba koti ba komi ko finisa image à ba combattant. Donc message et wana o rozwata olandanga alandanga na lobi quand même vérité, mais o rozwata o finganga surtout nga naza une personne qui est définie comme qui n'a pas de point faible. Au banda finga banda le loti lobby et kota a et bini et kangamanga na nsotote. J'espère que vous comprendre. Biom to finga mutu na Facebook o so la naye. Ozo finga mninga na Facebook yebake ozara no fanatique na ende. Bonne soirée.